Libota amen. Amen. Bapona mina tata amen. Amen. Yawe asunga, yawe abatela ndinga pesi biso mukolo alelo. Avake mukolo ezala yawe asayebaki deja. Biso ndenge tokomi deja na mukolo, il faut que toluka kobatama na loboko na tata na mukolo. Puisque lelo makomi masanto ezali kotatola maete Jésus Christ de Nazareth achaki bayekolo na ilisese. Yake apesaki bato misatu mutu na mutu azalaki na tala na ye. Oyo azalaki na tala 5, apesaki oyo tala 3, apesaki oyo tala moko. Amen libota. Amen. Me oyo azalaki na tala na ye 5, akendaki kosala mumbongo eye kokoma 10. C'est-à-dire eye kozwa 5 abakisi na 5. Oyo azalaki na 3, akepe kobaluka na sansi na ye abakisi misatu eye kokoma 6. Oyo azalaki na moko alobi ete mokonzi na ngai azalaka mutu mabe, jamais ngai nakoki soki nakei kosala mombongo eye kobunga nakai kokota boloko. Azwi atimoli akundi yango. Mokonzi akendaki na mobembo na retour na ye akomi kotala mutu na mutu selon musala azalaki kosala. Na retour na ye oyo apesaki 5 talents alakisi mokonzi nsima na yo na balukaki nasali boye nazwaki 5 mosusu na bakisi. Alobi ozali musali malamu atie pembeni. Oyo ya misatu aye pe kopesa rapport. Ngai pe na misatu nango opesaki nzambe asungaki na balukaki nasali na bakisi pe misatu. Alobi ozali musali malamu atie pe pembeni. Oyo yo pe yaka kopesa rapport. Alobi mokonzi ngai na bangaki ndenge namona kayo mabe okoya kokanga soki nasali mumbongo malamu te okoya kosanga boloko. Nde na yango na timolaki na kundaki yango. Jésus Christ de Nazareth alobi ete yo zali musali mabe. Soki nazwaka mbongo wana napesaka ata moto mosusu alingaka pesa ngata na intérêt. Ndenge osalaki, c'est-à-dire omoni ke nga naza mutu mabe yo nde mutu mabe bozwa ye botia na boloko. Amen libota. C'est-à-dire makambo tozali kosala ezali musala nzambe apesi biso ke po te évolue nango. Na kondima na yo tala na yo ozwaki, est-ce que okoki koechange pe po ete na nsima na yo pe oluka bato pe mosusu bakoki kolanda yo po ete tala na yo ezala ya komatisama. Mutu na mutu azali na likabo na ye nzambe apesa ye po ete adevelope likabo wana eyikana na kaka lingomba. Amen libota. Soki ozali na tala ya kozongisaka bato nsima, yawe azali kolinga bongo te, yawe azali kolinga ete mutu na mutu asala musala de façon ke eglise atata eyikana. Ezala bamama, ezala bapapa, ezala bilenge, ezala bampaka, mutu nyonso na niveau na ye azali na musala na kati etonga po ete etonga ya tata eyikana. Tango ekoyikana mwokobosana te kochaka offrande, kochaka dime, kochaka osala kamisala bolingo po ete lingoma tata ezala na sembo pe ezala ya koyikana ezala pe koya mudene. Amen libota. Ezali musala yawe apesi biso. Musala bengi kolo yesu abengi akotio na yetonga apesi yo musala. Kondima ezali musala, kosakola ezali musala, koteya ezali musala. Soki ozali kosalela pe na tala na yo yawa kotika yo te, yawa kopesa yo pe salaire na yo. Amen libota. Pweta azali koya ete ye moko azali koya noki na libonza na maboko na ye kopesa mutu selo musala na ye. Na musala nini yo pe kozwa libonze pa tata. Ezali makomi muke oyo na tongo kweto tolindisana tozala na bukebi koyeba ke musala tozali kosala ezali na lifutu na kati nango. Amen libota. Amen. Soki osaleli te okozwa lifutu te, mais soki ozali kosalela yawe akotika yo pe te. Amen libota. Amen. Tobondela yawe nzambe tata mizasa ikolo na se mobate pe mpese na kimia yondo batelaka pela moko na nzoto pe na molimo tata.
batela libota na yo na baoyo nyonso bamona na baoyo bamona nite tata journée nyonso lelo tubitiki na maboko na yo yo batela pe osunga olongela mipepe mabe nyonso oyo mungu na sata bungisi mpona libota na yo mekimia na yo tata ekokela moko na moko lelo tilibela na sikoyo keke amen.